Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Bonjour, bonsoir, ça devant de l'air au Bozali Kolanda. Bisoto ko capté, ba signal la biso, na kati ya Tindika télévision. Merci pour na bino bandeko bozala toujours fidèle na basango na biso ndenge to yaka toujours ko sola na bino. To ko sala na bino ba analyse ezali plus ya actualité politique ya mboka la biso. Fidèle internaute le tozali na mona mboka président Miguel ya UDPS. Tozali na to meka ko sola na sur ba question ezali ya actualité du jour. To ko sola na ndenge toujours to mesa ko courir derrière actualité politique en passant na robo sa topé sa bambote na bakolo chaîne papier qui na arrivé qui sombe mon vieux Luka Lucas Jésus na kati à Londres ali da tango ya Bénédicte Mwanza pe na bosanyote quand moi vraiment na s'adresser directement na invité na na kopesa mbote mona mboka président Mikel mbote vraiment maman sangoni naza malamu kaka ba plein autre salaki na bandundu ville nde mutu et tourmenté ba politicien surtout ba plein pas Jean-Paul 20 au Gisa Kabuya ça na dabandu yango monika ka et puis si ba politicien vraiment qui mba ba mo lenga lenga ba plein wana mais moi mboka to yebi jour pour jour jour tozwaka indépendance na biso le 30 juin jour pour jour toko kisi plus ou moins 61 ans donc le 14 au moins intervention par rapport à date wana o ya le 30 juin bon le 30 juin est vraiment date na biso fête munye na mboka Congo parce que banda mukile sala esalema Congo esalema awa ba été du jeu to fetarango na ndemo a passe kaka ya fati beton abaki boye le temps du jeu to bomba ngona no boye to zila sana guerre est so guerre est sili wana to fêter le 30 juin biso nyonso tout c'est que année prochaine zo ya wana to fêter le 30 juin et oza somo santé ne so que et puis que se fera le 30 juin o l'année prochaine fati wala tateni parce que avant c'est makamuna est guerre est sili nous sommes sili à fêter les 30 juin en malamu vraiment oui alors bongo les 30 juin fêter mais pas qui toro vraiment l'air guerre est là c'est que to fêter ngo Congo mobimba partout oli kamba guerre oli kamba boyozalate ya on peut mon guerre on peut sili guerre ici déjà c'est les 30 juin ozoya ya l'année prochaine to fêter on qui toro makasi to moni pe makambo tali baati du bodi cour constitutionnel et si constitution déjà Sénat to rekotos au moins avis na yo to mo maloba par rapport na Sénat miyibi Sénat ba miyibi na ndo santé cour constitutionnel a raison azana raison saisi en haut parce que baba tamikuna ba 20 miyibi baba tamikuna ba bato mboka oyo soteka ba onyo siwasa kuna ba ande kimbuta ba banani ba bachi ba wata tabata rouge wana oto bengi matata ponyo wana o asisi ba tiarte na koteka ya Bukangalonzo asisi na ba banini ba monter koteka ya Bukangalonzo ajupe marché apesi pe mwasi na ye fo kanga bango babata na Sénat mais fatia asa bon surprise akosa bon surprise sur Sephora akosa surprise mo santé na pesi ba mukongo boye ya pe fatite justice ça musana justice ça musana fo kanga bango nyuso to bata na Sénat au moins que nani na batch aki ministre économie matata pono avec premier ministre c'est bango na bango likopa akolinga te matata pona ko ya tandenge nini atandeni yes premier ministre qui premier ministre nana ba bengise na attaque le premier ministre aya ko se présenter batu na ye makambo oyo ya nini ya Bukangalonzo elo ba bengila ngwana ya monitor biso to d'accord peso kumela ba justice batu bazana ka justice to senga bino boye bokangela biso batu kwebo wana na matata ponyo parce bango nde ba hauteur ya makamalu Bukangalonzo nde batika bango te pa nga mone so kumela atal ba bengisa bakanga bango ba longa ba humilité ba biki fo ba longa ba humilité fo longa humilité wana parce que ça samba bien batu na bango mauni basali na kata Bukangalonzo c'est nango peto ko
bamona mboka basala neti musala ni parce que to mona to kaka sena mikolo elongwe assemblée ekomi kaka sena to zo mwa maloba sena ndeza bongo no ba awa omwe bike na Sénégal sena ezalaka te e musa mote esa musa mote zo ba 500 wana o 500 oyo ya nani okone nani olenga nkoi 500 la musani fo bo ma 500 baba ma sena basa eloko moko te ba yo bata makuna po basa nini ba bomba na pola ba miyibi ba yibi mbongo Congo basa ma bebele ba kimiko pona imilité ne kolongwa ekolongwa. Occupé Moïse Katumbi asili kokele ko signer livre d'or na recueillement ya ndeko na ye o ya kufaki mais to moni pe asili kozala Moïse Katumbi asili kokende ko signer livre d'or na isika oyo to pe na place ngenda ko kunda ndeko na ye to moni pe basili ko kanga 12 containers bazongisi yango merci beaucoup question ça bino boye mboka oyo ezebe étranger bon c'est un peuple congolais tetandeni baza makile ba congolais te faut passer ba désordre faut yibaka lelo Moïse Katumbi yona keti akena Zambie leki na kufi na Zambie pour nini ake signé livre d'or pour leki na kufi na Zambie c'est ça Zambie nda bongo tu Zambie nda bongo bakangi sur combien 12 containers yani ya minéraux Congo isa awa so minéraux ekenda wapi ya muibi fati to la awa sisi makomne so bike ndeza ba minéraux blobwe ekotika la na Congo so mutaye apo aga asombe loko na mbongo entre état c'est que RDC par exemple na Rwanda basine ba corps pour la mire ça va mais ba miyiba so ba yiba kimi et ça masouté on to so ke ba étranger nda bongo bazana kanda loko fati avant si état de droit avant état de droit la Congo bana kanda union sacrée mais yeba ngoke union sacrée union cacho so ça ba kangio union sacrée oya union cacho nda bongo yo moni ba ministre so basa musala na esprit à le peuple d'abord na esprit à union sacrée na esprit que ba peuple congolais va se retrouver le peuple d'abord se retrouver. To boni pe accord o tata ekolo asili ko signer na Rwanda to ebite to koluka to zo intervention parce que to monaki ba semaine to le kawa tata ekolo asili ko kutana na Kagame to mais to moni pe ba signer ba accord to koluka to zo moi intervention na yo to maloba na yo par rapport nango bako wana ebendi obe problème bako wana eningisi miyibi eningisi ba commerçant eningisi ba étranger na Congo yango moni accord wana ba telemeli yango a signer accord mo malamu. Mais les lots aujourd'hui on Kagame comme une machine aninga la so or oui Kagame comme une machine aninga la so or atine so or parce que or wana nika kuna biso so toza machine or thing machine Kagame azala ngopeza pe ayete eza ba bilobi na monde ba 500 ba mbongo asali ba machine kuna to ke niki or ezongi or ba politique amoni mabe ba banani ba commerçant amoni mabe ba o balinga kongo ebe ba amoni mabe ba siliki pona nini akena Rwanda ko signer accord a signer accord ebi ke Kabila ki makabiki na papier ça moni kabiki na papier ni mbang ya fait ça binga on sala minduité na ko sala ka biki na papier bika papier 100 francs na papier 100 francs ça nini et since Kagame ba accord nyonso wana parce que na soni États-Unis fatu beto soleil malamu États-Unis fatu beto soleil malamu babi kende partout au monde partout en Afrique yono za mo konzenyo africaine oyo ko ba ni bagaka yango mo Kagame Kagame soit ça ni bagaka merci mon konzinanga to signer ba accord ya bien ndeza boye accord wana eko sala musama malamu parce mboke sani eke liboso parce beni na beni kuna to na kakao to na nani kakao na nani ni oni to na kakao pardon kakao wana ikena Rwanda sikoyo fatu ta signer accord musu nini entre Rwanda na RDC neto sa bongo toka na malamu parce que marché mo ezala wana ba Congolais qui na ti na Rwanda ko so biloko fatu ta bini cette fois-ci abu pièce là ba so biloko na te to qui ça pris to kana bango na biso to qui ça pris ba ba so mba rapé awa o mo neza bien Rwanda ko ta so mi awa économie c'est ça ni et so mata ya malamu Rwanda ibe so ma été ma belle série o Kabila kanambe Kabila na pesa ma belle ameto récupérer ngo te o to biboya Première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est la nini. N'a pas bien habilité. N'a pas négocié. Mais on va négocier. Maman Sili, pas ça sincère Kagame mukana nini. Antérieur nangai, makabitumba buo pia. Mutombo muningate. Ya wibe pe Sili nda bongo.
Kagame signé surtout la signé. Yango ki radio to ben radio Volcan o ya Rwanda. Ba féliciter Fati Beto habité na Congo bazali na mutamayele te. Ba jumi mutamayele ndeyo. O alingi papier na bik, alingi bitumba te. To buna to tiwa, to buna ga bitumba. To ba bitumba, papier na bik yango kabila banga on kabila mitso. So c'est la bika pa akoboma. Papier akoboma. Alingi papier na bik talinga ngote. Parce que mtolongo na pouvoir et papier na bik. Nda bon. Betali état de siège, tomoni retour à Tata Ekolo, na bozongi na awa na Kinshasa, tomoni biti na ye, to ebite soki kozonga na ye, ndenga zongi à guerre ici, ou la méthode qui peut, basili ko kanga sous ba rebelle, mususu et pas ba FRDC, intervention par rapport à retour à chef de l'État et puis état de siège. Merci pour état de siège, nda bon evani nango. Evani nango état de siège, ba la nibola nangai, bokanga bien. État de siège evani nango tina 1900 wolo. Ah, pourquoi dictionnaire? État de siège evani na 1900 wolo. Et vous faites bon parce que bandoki basilité, baza ebele, mais ba congolais muso bandoki. Guerre ezele ke na est. Ba général na biso, na ba manchon na biso. Ba so ba mapango ebele, ba tongi ba immeuble ebele pour nini? Parce que na commerce. Fachu etabini à partir du commerce sili. A 11e bataillon atindi bango kuna. Parce que oh kena kuna 312 brigade wana ba miyibi. Ba miyibi ba commerçant, taka général commune commerçant. Ba tindi kuna asisa guerre pour la congolais commune commerçant. Yao fachu eta ndeni. Alors ba konyo surtout atindi 11e brigade et ke kuna passer esa bitumbana. Bitungu les apété. Baza ba assassin, ba miyibi, ozo iba richesse na biso yango mon a négocier na Rwanda, mamone sila. Mama guerre na Congo et ça na ngote. Guerre les a exilé déjà. Pen nesta yo maman, yo un vrai journaliste. Yo un festival c'est fort. Parce que na mona baba yibiote. Ba journaliste congolaise baba miyibi. Tous les journalistes miyibi na bongo. Na tongo ba lera te, na midi ba lera te, na po bazala nzala. Ba likama chef de l'état te. Ba lobela te nda bongo pour monter pela te na tongo tina midi. Yo moni ba fina ba mbongo, ba ke chef de l'état ça nini akena Rwanda, asina ko na Rwanda. Rwanda ba ndonation ba africain. Faut négocier na bango parce que ça va bien. Yo mo journaliste miyibi ba journaliste o balanda ba assassin, balanda ba étranger, balanda ba oyo ba étranger ba kolomboka te, ba uta ba na Congo, ba koske ba congolais. Yo mo journaliste congolais balanda bango. Ah journaliste à shooter. Muta pa na sonde malamu izande biso. Na yo pe mo c'est faux pas ça peut bien. Est-ce que ça finit mbongo au jambon? Au jambon on te pour l'intérêt peuple congolais, mais ba journaliste ça ba miyibi ba finir wa mbongo, mo ba makama bien, exact. Au chef de l'état qui na Rwanda. Aina Rwanda kuna usani aitama bitambola tambula oh mama Rwanda pemi tena Rwanda mitso ba mi Fati Beto na ebisa yo na bana asolo na bana mikie asolo mikolo ba mi papa vanda vraiment te va na yo yango ebisa Fati Beto so songi na ki ça c'est comme ça na sketch te montre te soulier ozo sa nini ozongi yango na bosa na loko ayo solo comme ça nini azonga Tala à destination à Beni. Avenue Beni, numéro nae eza numéro nini pardon, ni est. Avenue Beni numéro est. Numéro c'est sa guerre na est. Yangola. Ndio komi kula. Deuxième mandat na moto bande bola nanga deuxième mandat na moto deuxième mandat na moto au deuxième mandat na yita bi deuxième mandat na lobi Fati Beto abi deuxième mandat est-ce que lobi nga lobi peuple congolais lobi est lié la deuxième mandat na ye biso to biboye Fati Beto to bo ma deuxième mandat pas to bo ma deuxième mandat pour nini soso ben moko et bungsi tous les partis politiques ligo soso bola nanga bien soso mon kaka Fati tabini ba soso yé hey ba soso yé ka soso moko fa la gangi aleli hey tela ba soso oya et bungsi parti politique ligo social ko lia ba parti politique zo kufa ah au fait ndeni $1 c'est $1 soso wana et bungsi tous les partis politiques ligo ba soso wana social oye fa la leli Mujito leli mundele ebiete si mundele bobe Moïse Katumbi veut mundele étranger a congolais ba leli quoi social et leli si bango yango moni awa tous les partis politiques la nanga ekufi likola soso
Fati Beton bini soso $1 allez basiliki parti pour tout le monde est ajouté pour anini coller et belé les mtele sur Amélie Kolmoko allez se aller de soso hein allez le pongi oh faut la marche kuna okende te c'est soso ça nini et bungisi bango libela merci à papa Fati Beton parce que au eli sur soso o minene wana na $1 et bungisi parti politique c'est que awa candidature na yo kopesa wana ha désolé ba wana toboyi yango toboyi déjà tina mine sa wolo yo kolonga pouvoir oyo okolonga pouvoir ote parce que yo bi déjà to ndimi yango te leso boya c'est faux mandat ya Fati Beton na élection et c'est Fati Beton ça pour cette élection to peuple na pour ça élection peuple ça pour cette élection ala pour ça mandat mi balete ya bi deux mandats et c'est na bien et c'est qui peuple ya bi deux mandats nini élection to élection parce que nabi kabila benga élection sur ambition des élections libre et transparence élection ezali mais kaka constitution na bango wana ba comment que avant élection c'est ma fou recensement au lip foyer awa hey mama na ngamboka eziki mboka ebongi tana bala to botama kebi recensement te Fati Beton lip sur recensement elle sur état de droit elle sur gratuité enseignement elle sur des moutons à 6 guerres est si ko bana élection ça là ah nga la boya on a limité na ligne élection tenga na mon élection ça maté Fati avec élection après ça a des mandats mais nga na bise boye to ko tambola na nzela pour na mandat mi balete to tambola na nzela pour na atala 50 mandats to 20 mandats to ko tambola yo bike o ça des mandats et ce qui biso non te parce que les basoso panza Congo mobimba basoso wanga za basoso boso ambisa kwa kweye ntabantabe ye bambizo ye bambisa maye pese ye bleu comme belesiko ba manda pe tala les soso ya manda moko les tomso ya des mandats les mbisa kwa zoya 3 mandats c'est ça ba mandé belé blo rolia yo moni base année social ngweye on peut attendre vraiment comme la souka émission na biso to le 14 mois mot de la fin au européen ça to s'adresser à la population pour que toshi merci beaucoup mot de la fin na ngeza na ndoué avant na ko mot de la fin na so sa maman otobengi maman Antoinette oyo za ministre mine maman nga président Miguel na ngina fête na yo oyo za ki awa na station ma campagne place Fabrigas a répétaka okataki la nzambi na otai bakombata te obandi mabe mama muto zo longola wana pona rankine na bino ya libanda okotso na ministère otobengi Joseph tika Joseph avanda wana akolongwa te soki olito lo mbondo te mama tika Joseph avanda wana parce que ola pa ndai rankine na libanda okotso na kati ya musala ego simba te Joseph a place moko te Joseph azaka wana kolongwa te mama soki to yolo mobondo te mama joma mobile ana zongi saye olingo tia muti ya PPRD o asala campagne oyo ya Shadari to boya ngo papa mama yeba ngo ke o eza état de droit yeba ngo o eza union sacrée et à la moto union sacrée union cacho nesoka bongo zongi sa Joseph azonga na musala nae en tant que secrétaire azonga musala ki secrétaire azonga makambi ya vie privée eza libanda soki otiai kaka ba otia mutashadai kaka bazaga wana mama tokoyelo ndo mobondo telo mobondo mais ça sur pour la peuple congolais surtout base à la confiance na chef de l'état na biso oto bengi Fati Beton oto bengi mokonzi Afrique mobimba nde batala musala sala sosa déjà ye makambo o to finga e eza souté apeso kolia apeso gâteau enseignement asiga est apeso so de moutons abongisa banzela partout moto finga ezate ba combattant surtout peuple congolais surtout bosa na Fati Beton bolanda mwana mobali wana te o za Camerounais o mama na esa sénégalaise o boyebi abenga madiso manini na ebité bona pe Moïse te o babenga mundele so za pe Diouf so za pe Tanzanie pe to ba te so pe Zimbabwe to ba rapete bona bango te vraiment merci numéro na ngai ya WhatsApp yango na pe Sabino bojo yango 097 500 60 63 na bandeli plus 243 097 500 60 63 wali numéro na WhatsApp so benga bozo nga vraiment pour te développer mingi merci beaucoup.
Merci fidèle internaute, toko vraiment na suka émission na biso. Merci pour la bande de Kobozo ka tonto pe libaku. Ya ko yamba basa on a besoin na kata tinka télévision, bo continuer ko s'abonner, bo consommer vraiment ba vidéo na biso, ba émission na biso et que ça vraiment qui toko makasi. Donc merci na chaque fois ça toujours à la caméra, moi qui vous ai dit pe na bossa noter. Bande de Kobala Dipena, quant à moi on se revoit à la prochaine numéro. Ciao ciao. Et quand tu vas même Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so benza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.